Charles. Boni papa. Madame. Témoignage na ba parce que la ngoni. Expérimenté makambo makasi. Ozali déjà na tango ya suka. Ngonga déjà ezobeta. Be ya kanatalisa yo. Enlèvement ndenge ebesali. Pata efungwami. Na mondo mokili mobimba ezoningana. Ba ange beli bazobeta la trompette. Nda ekolakisa ngai. Trouble ekoti na kati ya mokili. Namoni bato bazokima. Namoni image ya masuwa. Namoni image ya masuwa wana. Namoni mutu moko akoti na kati ya masuwa. Elesaki omoni siko masuwa wana eza église. Bao mpe batikalaki eza bandimi oyo bakotikala na enlèvement. Ntango enlèvement esalemi babandi kolakisa ngai basali ya nzambe ebele batikali. Basali mpenza. Omona bilongi. Bilongi na mama. Oui, namona na bilongi. Alaki sana patele. Ekomi même passe pour passer là bakene ndimela Yesu okokena poto ye okende. Déjà mutu azobangaki kuna ba corona ezali ba malade ezali na kokende te. C'est titi. Amona qui est là ifelo. Donc azo souffrir maka. Yem takucha pasteur kwa kufi. Oui, pasteur. Pasteur wa kufi ali banaki. Antichrist aza déjà na kati ya mtandao. Eza pouvoir. Agiraki la Bible et puis Barack Obama. Ngale ya Nzambe esi ayebisaki ngai ke Bible wana eza nango Bible ya Nzambe te. Bato wana baza basataniste basalasala baloko wana ebanda bangakala. Prêter serment likolo ya Bible pour bakobenga Bible satanique. Bon, papa wana aza mosali wa ute passe parce que azali fils spirituel ya papa. Là, leader wana, président wana ya Amérique. Oya ya pape, ya Vatican. Et ça, le message de Nzambe à l'Alexandre tous les jours, c'est qu'on commente. Mais il y a un coup finalement qui arrive. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo monanaka tempeni mama kandi lobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Bonjour chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de la parole de l'Éternel. Nous aimons beaucoup de l'amour de Christ, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, et il va bien bientôt. Voilà pourquoi nous devons nous préparer, nous devons vraiment être prêts à la rencontre de l'époux, car nous sommes son épouse et nous formons un seul corps, donc le corps de Christ. Et je vous dis depuis salutations, vous tous qui êtes partout dans la diaspora, la princesse de l'Éternel qui présente cette émission, Maman Tiffany Nokwa. Et derrière la caméra, c'est Alain Tchakala, le femme, M. Faïdou. Nous vous aimons beaucoup de l'amour de Christ. Il est temps pour moi de me réjouir dans le Seigneur à travers un cantique pour recevoir déjà mon invité qui est déjà sur ces plateaux, le prophète Isaac. Eli, toke akola.
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko tuma. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Ok, de retour sur ces plateaux de les Nazaréens. Maman Betty Kokele, Papa Deyo, énormément plaisir, je le crois de tout cœur. Nathalie aussi, nous le savons comme on dit. Et je vois la maman Fourata, ma maman chérie Kadbès, maman Malé, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Tous ceux-là qui nous aiment, je vois Papa Guila Bala de Ville Afrique du Sud, maman Lauriane et maman Louise Benga, que le Seigneur vous bénisse. Au départ, je disais, je suis avec le prophète Isaac à qui j'ai dit Shalom. Shalom. Boni papa. Madame. Karabou. Tozali. On a vu que bon, depuis Tozali, il y a au Gabon, il y a eu Kozoka. Ah, prophète, petit là. Mais l'équipe m'a dit ça, elle a dit bien. La montre est bien. Comment est-ce ça? Je connais bien les Nazaréens, comme on a dit depuis tout le monde en 2020. Bon, il y a eu 19. C'est 2 ans sur 3 ans. Donc, on dit communauté, parce que les hommes, ça, il y a Seigneur, à Pesbiso, les acquis, ma problème faire la distance. Merci beaucoup pour fait témoignage dans la place de la Rami. Pour expérimenter ma casse, expérimenter le temps où on va dire, la réalité pour qu'on a eu qui n'a surtout la fin du monde. Message, témoignage, et bon, on a la et Shalom, peuple de Dieu sur les bénis. Les uns et c'est nos vies. On a beaucoup de nabila de sous le Konalelo. Parce que nous allons déjà dans Tango Asuka. Donc, les monions sont les hommes de Yango. La vie sur la vision, moko au Seigneur à Pierre Kingali. À l'accès Kingali pour la Tango Tozali. Kolo Msenga qui est Bozana Tango Kwemabe. Les autres Senga qui va se repentir. Donc, Batbami pièce à Penza et pas en Zambé à 100%. Parce que nous avons déjà les autres bêta pour la ligne. Parce que nous avons Jésus-Christ à l'Obaki et nous avons déjà. Les années là, nous sommes Seigneur à l'accès Kingali, dans le cadre de la révélation. Ndenge akina utalisanga abe yakana tutalisayo alivuma ndenge ebesale. Alors namonaka bapata ifungwami kama bapata ifungwami namondo mokili mobimba ezoningana mokili mobimba ezoningana ndena ekotana likolo namonga ange beli bazobeta la trompette pendant que bazobeta la trompette awa na mokili makambo ezosalema so babeti trompette awa na mokili makambo ezosalema. C'est quoi il peut être ça question totale dans Matthieu 24 verset 1 au kipiki na 7 komona yango que nalobaki na Nicolas Souka pasi kozala makasi bokomona ba trouble ba guerre kozala beaucoup mobimba ba problème kozala makasi et puis bakonzi mbele ba bande koyokana te donc tambo moni makambo wana o azama ele asala attention nde aiki kolakisanga sikolo atasika tala mokili na bino ndenge ekomi mais bato bazokomprendre te ndenge mokili ekomi makambo ezokomela bino bato bazaka na kati ya distraction. Mais il faut koyebisa bato ete bayebana kose repartir par rapport ya moment oyo bozali parce que na moment boza soki bato mosusu bakosala maseki mingi bakorate lola parce que ayekoyebisa ke il faut koyebisa bato bayebeke tina nini bapesa mokili mobimba bapesa bozwi nyonso
bongo operdre âme na yo ekende na enfer abike lola eleki nyonso okolisa bato bayeba kote lola eleki nyonso lola eleki baavion eleki mituka eleki lokumu ya mokili oyo nda ekolakisa ngai trouble ekoti na kati ya mokili namoni bato bazokima natuni pourkui bato wana bazokima ayebisinaki te ya kotala naye kotala bato mosusu bazolimwa bamosusu bazomonana te desordre namoni ebele bato bamosusu bazozwa bambongo mpenza ezalaki neti na kati ya bambali bazozwa yango bazokende kobwaka na kati ya baprince bazobwaka bazolela sikoyo bato wana ntango baolela baloba eloko ya motuya tokoka kozwa tozwi yango te vie éternel tozwi yango te sikoyo bambongo yango tokende yango wapi ndenge komona kote mosusu bajeune garçon bajeune fille bazolela do ezalaki neti mokili mobimba matanga na matanga sikoyo nakomaki kotuna pourkui bato wana baolela bongo bazobeta bakri wana kwani ayebisingaki bakri wana bazobeta ezali par rapport ya mokili ndenge ezokende eza mpe ndenge enlèvement ekosaleki sikoyo batrompete oyo omoni wana ezali kobeta wana eza nde batrompete oyo ndenge ezalaka wana na domaine spirituel chaque ange oyo bapesa batrompete abeta soki abeti trompete eza na événement moko boye elingi esalema soki abeti trompete eza na événement moko boye ekosalema ndabike soki otali meme na kati ya Ézéchiel 33 elobi nini elobi ke Ézéchiel azalaki prophète epuis ngai nzambe natiaki ye lokola sentinelle soki amoni ete makambo ezoya esengeli annonce peuple siko peuple bakoyoka trompete wana oyo bakoyeba kokima c'est-à-dire bakobikisa milimo na bango maintenant baoyo bakozalaki bayoki trompete batikali na bango nde bakozala vraiment na baproblème parce que bakokufa parce que bayokaki trompete mais bazwaki tante ya kosorganize mpona kokima liwa wana nde abali kolakisaki yango ozomona sikoyo mokili ndenge ezokima makambo tuna alobaki boomona yango soki otali omonake nalobaki ete bato bakobanda kobomana bato bakolinga mpe mbongo koleka bato bakobanda komisala mabe bolingwa baninga na mokili ekosila bato bakobanda kosala mpenza makambo ya mabe makasi alors satan akoluka meme baeli alongola bango na nzela ya nzambe bapengwa maintenant sikoyo ekozala esengo na baoyo bakopersévérer mpona alobi ke celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ngai ekolakisa ngai na kati ya mokili naomona na kati ya mokili bato nyonso bazalaki na baproblème batalisi nga sikoyo neti masuwa namoni image ya masuwa nga namoni image ya masuwa wana namoni motu moko akoti na kati ya masuwa azoexplike bato ke bokotaka na kati ya masuwa awa so bokoti na masuwa oyo bokobika maintenant bato bakoti mpe ebele sikoyo eloko ya makasi oyo ezalaki bato wana ntango bakoti na masuwa wana bawumelaki makasi pandaki bawumeli moto wana sikoyo babandi kokritike ye ye mpe alobi ke aoya me ayaki te azowumela makasi lokola azoya te seke tobima na biso nde namoni bato mosusu babimi ntango kaka bango babimi mpa bakomi na ngambo boye namoni sikoyo moto wana aye zonde alataki na mbongo ya pembe aye ntango aye akutika ndambo ya bato aexplike bango bazalaki ya ngambo wana bino bopatiente bokani motema malgré nawumelaki bamosusu bazongi nsima bamosusu batiki ngai bamosusu baboli ngai me bino ko bokangami tozokende na bino alors namoni masuwa wana elongwe ekei ntango ekei elimwe siko ntango elimwe naye komona na ngambo oyo basoda ebele na kati ya révélation wana namoni basoda babimi ebele siko ntango basoda wana babimi ebele babandi kopersecte bato wana mosusu batikalaki na ngambo bato wana siko bakomi koluka lisusu ke balanda moto ya masuwa wana komisa bakota lisusu na masuwa baye siko na boro ya mai donc bakomi kota ya mai boye ntango bakomi boye batala masuwa eza lisusu te bato wana basi bakenda siko moto wana aye kozwa décision azolobaki te lokola masuwa oyo elongwe nake nango deja bato wana nayokeli bango mawa ya moke kaka comme ça bakita na kati ya atie singa moko ya commande commande wana atie na kati ya mai bato babanda konage bato bakoti babandi konage komona soki moto anage akomi na katikati ya mai akweya kei mosusu wana soki akoti mpa asali makasi akomi na ngambo soki akomi na ngambo nde namonaki fleur moko boye ebimi na maboko nde omoni elemba fleur wana fleur eza gloire donc
bawana nde babikisi molimo na bango, c'est-à-dire que ezali étape oyo ekoya na kati ya mokili. Abi bandimi nyonso oyo bazoyoka liba na Nzambe lelo esengeli basalela yango, esengeli mpe bakangaka yango batiaka yango na mitema na bango, parce que ekokoma na moma moko oyo ekozala moma ya pasi, ekokoma na moma moko oyo ekozala soki otali na kati ya Amos chapitre 8 verset 11 kuna Nzambe abi ke na ntango wana bato bazala na besoin ya koyoka liloba ya Nzambe, me liloba ekozala lisu te, okoluka moto akoteya yo moto akozala lisu te, parce que déjà ntango wana esi eleki. Abi ke sikoyo bokomi na étape moko ya esprit ya égarement, abi esprit ya égarement déjà esi eye, esprit ya égarement wana eye ndenge nini, comme bato bayoki vérité bazolinga kotosa yango te, bayoki bavérité bazolanda yango te, sikoyo kozala esprit ya égarement ezala molimo ya lokuta oyo ekoya ya Satan mpona koséduire sikoyo bato mpo bakende libela. Nde bandi kotalisa ngai Nzambe ayebisaki ya kotala moni masuwa wana elakisaki yo eza nde église, sikoyo bato oyo omonaki bakoti na kati ya masuwa mpe babandaki kolinga te batikala libela eza nde bandimi. Abi boza deux catégories ya bandimi, eza na bandimi mosusu oyo bakomata na premier enlèvement, bawana soki enlèvement esalemi bakomata na pays, mene kozala na catégorie mosusu bakotikala. Bato wana bakotikala eza nde oyo bazoya epa Nzambe aye église oyo Nzambe apambola ye, aye église oyo abala abota, donc bandimi ya ndenge wana mpe bazali. Mais nayebi soki mondimi ya bien ezali oyo azi komipesa epa Nzambe po ete un jour akota na lola, parce que kobala kobota biloko wana eza éphémère, Nzambe apesa yango na ta na ye, soki ta ekoki Nzambe apesa yo akopesa yango, parce que eza lokola ntango moto asomba biloko na matabisi na kosomba eloko wapi ebanda liboso, eza nde kosomba fo osomba na eloko, soki osomba eloko nsima yango bapesi yo matabisi. Mais bato mingi bazolinga asomba eloko te mais alingi kaka bapesa matabisi. Ndenge moko mpe bato baye epa Nzambe oye Jésus Christ nana akoti kati na yo te, mais oza na besoin ke ozala beni, oye epa Yesu Masiya asunga yo, mais olingi te oyambi ye kaka azala lokola mobix na yo, mais olingi te azala mokonzi na yo. Lofo olinga azala mokonzi na yo, parce que ntango oyambaka ye bozoyamba ye azala mokonzi mpe mobix na bino. Maintenant ye azokonza bino, bino bolingi kokonza te, bolingi ke ye sikoyo azala lokola mwana mikinga, azala moto oyo bosengi ye boye apesi, bosengi ye boye apesi, abe eza bongo te. Toyebisa bato bayeba yango biloko ebele bazomona, mais bato bakomprendre te. Bomona bamalade ya ndenge na ndenge, bomoni bacorona desi ekoti na kati ya mokili ezalaka te, maintenant bamaladi ya ndenge wana ekomi me bato bazotia te. D'ailleurs koyebisaki omoni sikoyo masuwa wana eza église, bao mpe batikalaki eza bandimi oyo bakotikala na enlèvement. Moni baange bakobeta batrompete, batrompete wana ebetaka deja moko moko étape par étape ebetaka, mais kozala sikoyo oyo ya suka wana nebetami te, deja baange baza prêt mpona kobeta yango. Nde alakisaka nga enlèvement esalemi, ntango enlèvement esalemi babandi kolakisa ngai basali ya Nzambe ebeli batikali basali mpenza. omona bilongi bilongi na mama oui namona na alakisa na patele alakisinga basali ebele kama kocha enlèvement batikali enlèvement bake yango te. Nde sikoyo ntango babandi kotalisa nga biloko na ndenge wana abandi koexplike yake omoni bato oyo ndenge baza boye bango batikali na enlèvement, Nzambe aboyi kozwa bango babandaki mpe koteya bien, babandaki kosala mpe mosala ya Nzambe, mais enlèvement barata yango. Siko barata yango mpona nini? Mpona mokili, komo balingaki mokili mingi, balingaki makambo mokili, epuis basali ya Nzambe bango nde bakozala jugement ya makasi, parce que bango nde bateyi bato. Maintenant bateya oyo bateyi elongoli bato mingi na présence ya Nzambe, parce que baprésente bato mingi évangile ya prospérité, baprésente bato mingi évangile ya kozwa mbongo ya kopambwama. Or mapamboli eza eloko te liboso ya Nzambe, mapamboli soki ozolanda Nzambe kati na solo tala ye soki ekoki ya kopesa yo. Maintenant sikoyo tala neti na ntan oyo okoyebisa motu ndenge nini exemple baprédication mosusu ndimela Yesu Masiya okopambwama okepoto okovoyage lelo obavoyage ozomoni ke komba problème
Et comme il y a des problèmes, donc le commun même passe pour passer là le baquet, il met la ressource au côté, la poto au côté. Déjà, nous avons marqué qu'on a la corona et les amis, malade les amis dans le côté d'été. Donc, je vois que le message nous suit comme déjà limité. Donc, les amis limités, donc, ils ont un blocage. Moyen penser en gros sous exact parce que même passer pour les campagnes pour ça sonne parce que bah on dimension donc il y a un moment pas message voilà ici est gâté donc nous avons des personnes qui est gâté de voilà pour battre bailler bangoki enlèvement calamité à la sinaï bah on va dire qu'il va via le yenge même si bah sinaï qui a dit on est Europe déjà déjà les gens ont frappé Amérique ils ont frappé avec le continent et les gens nazate donc ngai nzambe naza mingi na kati ya Afrique la naza na bana ebele na kati ya Afrique donc sikoyo ekomi temps ya Afrique po nzambe amonisa loboko na ye ekomi temps ya Afrique baafricain nyonso po batambolaka mabe donc il faut se repentir vraiment parce que ngonga nzambe ebeti surtout même mpona Congo nzambe po amonisa loboko na kati ya mboka na biso révélation seigneur apesaki nga abi eza na réveil oyo ekozala na kati ya monde entier ekobanda na kati ya Congo mais akotelemisa bato moko kutu bayebana te bato moko kutu bato batia bango kate mokili finga bango mokili boya bango bayebana te mais nzambe akotelemisa génération wana soki atelemisi génération wana bakoteya monde entier bakozala na nguya ya makasi epuis ekozala na motu moko te akokoka koarrete bango parce que bakozala mpenza bato bakotelema surtout na baenseignement koteya bato message oyo eza ya sanctuation donc sainteté ya nzambe mais là il y a la passe pour nous appeler ça bango alors les hommes ont signé que nalobaki mon peuple sera enseigné par moi-même le moko nzambe sikoyo komita ya ye moko nzambe akita pour ko enseigner bato de sikoyo ko enseigner bato na ndenge nini baenseignement wana eza mingi na makambo etali retour na ye peuple va se repentir nyonso tomona ke eza bien pour na biso parce que moni tant oloba ba message bato mingi ba comprendre yango te ebele bamona mokanda eti baaventure bamosusu bamona mokanda ndenge wana eya lokola sere moko azalaki mpe mosakoli na banda koexplike mpe bamakambo wana sere wana azwaki mpe temps ya kose repentir te mais bamoni balakisa ngai ye mpona bon sere wana ezalaki kingo bon komona ezalaki kiki ezalaki kiki Aïbanete. Les familles vont la c'est ça, il y a moins que bon. Parce que yo mon souvenir ici, c'est Titi. Ah, donc c'est la fait. À mon avis, elle a fait donc elles ont souffrir ma casse. À mon avis, elles ont souffrir ma casse, elles ont quoi que basulaye et puis elles ont qui commerçante, bala qui peut rester dans l'eau, elles ont qui peut avoir moyen. Mais tu vas partager parole de Dieu. Négligence ces années. La négligence de wana nde atenda kuna na kati ya isika wana epi nzamba bike bino basala nga bolo bakame vérité bote ya ba vérité le problème qui est là que ceux qui ont lobby sont dans bon wani eza mala so pe mtu aboyi tango boyi ko makila na ye uzana mtu na yote mais makila na ye uzana mtu na ye moko parce que ayoki mbela ya ngai nzambe mais aboyi kubongola motema nde yango ozomona seigneur abaniko na sina enlèvement na moni première étape wana tango isalemi mokili mobile baekomi mpenza bascandale moko makasi baproblème moko desiko na bandi koloba pourkoi mokili ekomi boye babi mpe mokili ndenge ekomi awa ekomi dene étape moko ya mabe bato baocomprendre te batunami ezosalema bagere ezoya ya makasi banzala ekoti me bato bacomprendre te yango na biso ke 2021 eza ane moko fo bato bateya sanctification bato bateya mpe sanctification epuis évangélisation eza nimoko évangélisation na église nyonso ya corps de Christ bamipesa mpona koteya sango ya nzambe basala ya nzambe négligence eza makasi abeli pourquoi jésus christ azongela mpona kozonga naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minito nakata mpe na katikati asaki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour? Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre labino, moi, mon tio, dans un agence, mon robot Nazareta. Sarita qui dit sérieux.
Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mambo mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en on a 3 numéros pour Paris, vous en un numéro pour la Suisse, vous en un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Parce que ça n'a pas na belé. Pe basal na belé. Balongwa nzela. Faut ba zongela yi. Abi faut ba zongela vraiment na repentance. So ba zongeli na kati ya repentance vraiment et vous malambi. Parce que ça na msusu na qui n'a passé msusu pour venir de partager qui parole de Dieu, de partager à lui qui était lié à Ebaki na kolonga Seigneur, mais donc à côté ça là il na makambabe exact pasteur moko quelque part kaka nkate Kinshasa. Amina. Pasteur wana yenda kucha pasteur kwa kufu. Ah oui pasteur wana. Pasteur wa kufu aliba nani? Aliba nani? Umeona kipi kwa? Ndio mtakosa I don't know. Pasteur Kongo ya mwana. Ndio na vipi? Pasteur mtakuta amkuta kai. Pasteur wakufa kitu mwe. Oni pasteur akutisa ke. S. Donc aujourd'hui oh pasteur comme azamule na note makasi oibaki naibaki namona ipe umona ikotea umona ina ngezi na difference vile moko avi mtakotisa kazi za KS kotisa kiye na makambwani donc alza ya kubika te alza kati sipo ya pasi donc Israeli na vraiment pasi mingi wala kumona ki batendele batika nzela ya Nzambe batendele bazotika nzela ya Nzambe donc ya pa wala pe msusu ezalaki msusu wala kutu partager kana yepe parole de Dieu mona kipe ye akufate azana ye asale kabla repentance na ye aseli Nzambe alimisa ye me akota kina ba makambo wana ya mabe benga na ebsegete eza malamu mingi tango otiki ba makambo wana oye pa Nzambe kutu bapiaka ye poison tango ya kile makambo wana bapesa kaita poison mais Nzambe ekobikisa ye esalaka pe ba priere pona ye kolo ebesala ye grâce ya moni tango tozali eza tango moko ya pasi
basala nzambe ya solo ebele bakokufa mpe bamartir mais funga ndima yango parce que Jésus Christ alobaki yango nzela nde eza nzela moko ya pasi mingi. Voilà. Bon, pasteur Naïm, vous continuez, même vous continuez, dans mon liste, dans mon liste. Surtout pour votre liste, qu'est-ce que vous avez appris? Bon, les musiciens, bazali, mais il faut combattre pour les problèmes sécuritaires, pour monitorer les menaces. Les menaces, c'est bien, ça fait une année, nous avons qui menace beaucoup, bondisa qui sont, pourquoi tu as même dans l'hôpital? Donc, ma pasteur mou ba menace ba biso ke kono ba no ngo te ko komika yo ko ba eza comme ça para tango cha liste ba kana yana toutes les questions le pasteur va te on a fait le moment où tu te revois mais message je soit déjà moi calme parce que message est commis à karaté bon message est commis à karaté parce que ce que tu as même na kati ya Bible na Apocalypse Jésus Christ tango azolo na Apocalypse 22 verset 12 à bien voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Quand moi je vais les aider na 0 sur bala 33 au temps où Jésus-Christ a dit le quoi mais ce total qui est ça déjà presque les autres qui déjà 2000 ans ils allaient à 2000 ans si le total mais pas déjà zo na été que makambwana bible comme ya livre ya kala ndenge za les gens sous na fina fait faut pas ça le livre c'est exemple la femme contre le Saint-Esprit. Parce que nous avons des temps où comme Bible je suis l'alpha et l'oméga. C'est que papa, là vous avez le la main touché par une colonne à papa, il va passer. Voilà, fin du monde, et vous avez l'Europe, sur l'Europe, précisément en Italie ou comment, c'est capable de oui, bon, mais l'Europe, fin du monde, maman va préparer un endroit. Babom si va l'autre, lui est celui qui est nouvel ordre mondial. Mais biso nzambe azo surtout des années l'ancien désordre mondial donc les années ancien désordre mondial. Parce que est-ce que Satan bingoloba nouvel ordre mondial est-ce que Satan peut penser à ordre na kata motiki Satan peut dire ordre na kata mono Satan est ayende na ancien désordre pesinga na verset yana de Genèse chapitre 11 verset 1 jusqu'à 6 tour de Babel. Avec les gens qui ont fait tour de Babel parce que Bazou Lucasco n'est pour combattre le combo de Jésus-Christ. Le Jésus-Christ a repris le monde. Pour ce que tu as fait à Makambwana, le projet c'est que merci na basi babalana, mibal babalana, alors que les gens déjà déjà baloko nzambe azopetisa. Ya momo nzambe déjà des ordres parce que Bazou longula nzambe atie, Bazou tia oyo ya bango. Mais que mikolo eleki tozali mpe bamenace bandeko mosusu ya Afrique d'ici mpona yango parce que ntango alobaki bamakambo bamenasaki nga makasi ke nakata mais tokokata te parce que eza bamessage nzambe azopesa nzambe moto akende biso nyonso même jean na ile département ntango amoni makambo wana bombaki yango te babi ke koma makambo biblie yango mpo moto nyonso acomprendre ke boza na ntango moko ya mabe to yango ozomona mokili ekomi mpe na étape moko ya mabe makasi fo bato baluka mpenza kosi repentir bato bamipesa epa seigneur po te seigneur ayeba na kobimisa bango. Lorsque la nouvelle ordre mondiale nous avons surtout dans la Facebook na nation encore surtout na photo oyo balakisi po bible ndenge trompe à Jiraki la bible et puis Barack Obama à Jiraki l'autre section bible wana bizali de la satanisme. Est-ce que lui est sataniste? Est-ce que Bible a été cause à la satanisme? Je pense que vous en préparez qui m'a dit. Nayebi bon. Amoni biloko wana ngale ya Nzambe esi ayebisaki ngai ke Bible wana eza nango Bible ya Nzambe te apesa nga verset moko ya Matthieu. Mwana Matthieu chapitre 4 kuna surtout na verset 4 okikuti na 6. Jésus-Christ va dire que Satan azoya komeka koyo Yesu abi ke soki obimba melila inakopesa mokili mobimba. Pe biloko nyonso ekoma ya yo. Mais avec été AFCT jamais un concours de Nzambe moko. Pouvoir ya mokili oyo eza dirigé et pas Satan. Tant ba tse biloko wana eza biloko okamwa te parce que eza nango clair. Pouvoir ya mokili ezalaka dirigé na maboko ya Satan. Babi que le monde entier est sous l'emprise du diable. Pardon, donc mokili mobimba Satan de mko akambaka yango. Maintenant c'est quoi que vous êtes de Dieu. Bino boza ya Nzambe akobatela bino
protéger bino faut que la toujours la présence na ye faut que la toujours koluka ye bato wana baza ba sataniste basala sala ba biloko wana ebanda banga kala donc yango moni soki ba plan wana ezosalema eza yango ya lelo te eya biloko ezotasi eza pouvoir ya occultisme oyo ezotravaille bato balobi ke trompe sala longola parfait consul okwalo babi nzambe azatindi biso bidel makoti wana ye nde mpenza aza ya nzambe mais ye oyo tomona na kokota balobi ke aza ya nzambe mais na kokota directement kokende prêter serment likolo ya bible po bakobenga bible satanique bon papa wana aza mosali oyo te pasa nayebi te bato balobaki bulletin so bulletin wana aza moto oyo satana atindi mpona kokokisa baprojet na ye parce que azali fils spirituel ya pape bulletin wana président wana ya amérique bon nayebi tozomona bango mpe meme na internet epuis nzambe mpe apiakinga bamessage ebele nani ayaki nani Donald Trump ayaki na mission na ye ayaki yango nakokisi Jérusalem ekomi capitale ya Israël balakisi yango mpe bandimami maintenant sikoyo ye abanda kotelemela baplan oyo ezali ya homosexualité abanda kotelemela yango mais oyo ya ye parce que omoni papa asiliaka eloko moko ke efalaki ye mpe kuna nani Donald Trump andima likambo ya saba bandima yango ke ekoma dimanche mpona bato nyonso alors ke ye aboyaki ntango ye aboyi ekreaki déjà baproblème moko ya makasi nani babiloko ya bapape ya bavatican eza bamessage oyo nzambe alakisaka yango tous les jours epuis nzambe abanda kotasango mpe na banda ozwa meme bamenance soki naleki boye naye koloba makambo tana ozonga na mutu ke bamenance ezala makasi me balongaka biso te mingi même na livre oyo nalakisaka wana nalobelaka mpe bamakambo na bango donc bapape bazotravaille mpona bozongi ya yesu masiya ekomi pembeni soki yesu azwi bato na ye bango nde bakotravaille mpona kobongisa makambo ya temps de la fin na sens oyo etali antichrist donc antichrist akobima wapi akobima na vatican epuis akozala juif akoya kotravaille ensemble na bapape mpona koproclame makambo ya ntango ya suka bon bajuif baza peuple israélite baza peuple eli ya nzambe mais sikoyo akobima kuna na israel te mais akobima na kote ya rome mais akozala juif pourquoi parce que ye fa azala juif po ntango ya koya akokota na jérusalem na troisième temple bazotonga oyo balobi ke bamateriel nyonso eza sur place troisième temple wana ezali temple ya jésus christ te eza mpe temple ya nzambe te parce que soki otali na kati ya bible omona histoire ya troisième temple te histoire ya bible ezolakisa biso kaka na deuxième temple oyi ke la gloire du deuxième maison sera plus grande que la première sikoyo soki otali deuxième ezalaki neti oyo ya salomo asalaka donc ezalaki na kati ya gloire maintenant soki otali mpe na kati ya makambo oyo salomo asalaka esuki bongo te eza spiritualité donc spiritualité deuxième temple wana eza présence ya ye moko yesu masiya ndenge ayaki donc na ntango oyo toza eza lisusu makambo ya temple mpenza te ya israel mais na ntango oyo eza kaka jésus christ ye moko akoya korenie na kati ya temple na ye selo apocalypse babi ye moko akorenie na millennium na kati ya israel ye nde akozala roi pendant 1000 ans donc ntango akozwa bokonzi na maboko na ye nde bokonzi ya mokili oyo akokanga antichrist na banani wana tukoloba bakombo na bango wana tu aboboka bango na moto soki azikisi bango ale ye aye korenie siko mpona 1000 ans na kati ya mokili aokravaye na vatican ye antichrist aokravaye na pape akoyaka bon sikoyo eza na kati ya bapouvoir ya pape oyo azazalaka oui pape Jean Paul II akenda mosusu ye wana azali mais nzambe abisangaki parmi bapape nyonso oyo satan sepelanga makasi eza nde oyo akotisi koyo parce que oyo azotravaille vraiment makasi mpona lokumu ya diable ndenge mpe kolo yesu masiya ayaki na mokili awa atravaille makasi mpona lokumu ya nzambe babike celui-ci est mon fils à qui j'ai mis toute mon affection ye mpe ndenge moko mpe azosala na sansi wana mpona kokokisa baprojet nyonso ya enemi
Mais on travaille dans l'antichrist, pardon. Quand on est en vrai, partout dans la question, la santé, la question. On travaille pour y avoir l'antichrist. L'église, pas par ça, pour les l'église catholique. Mais on travaille dans lequel sens? Bon, bako travail bango balé yaza mon papa bazal quoi banane yaza neti Jean-Baptiste ndenge ali ko bonisa nzela pona koya ya collège aza bon eza collège wana kaka parce que ce qui a précisé que eza oli wana koya ko changer ce vacances comme ça na bika na pouvoir wana kaka ya bango donc bango ne ba pesa pouvoir wana que faut pas travailler étant que basali ya ennemi. Voilà comment ça antichrist wana pour y ça antichrist aza déjà na kati ya mtandao eza pouvoir antichrist eza déjà donc na bomoto boye eza na mutute na bomoto boye eza pouvoir o ezo ça mais kokoma siko na temps ndenge mokili ezo za na ba désordre siko union européenne bakoluka mutu moko moye abima siko mutu wana tanga obima ba yebise ke yonde zala numéro 1 siko tango kozala numéro 1 ba webse ke yonde siko kamba makambo tu tango akoma siko kamba makambo des systèmes au monde ya écuménisme oyo ezalaka bato ya ba protestant basangana catholique basangana na musulman tout donc siko tango akoma bongo siko église ekoma ka moko mokili mobimba donc kakola lisuke président ozalaka moko na monde entier monnaie pe ozalaka ka moko na monde entier siko tango ekoma bongo bato bakoloba kimia ekoti na mokili omoni oyo po baza na mbongo oyo nde mpenza ye nde Christ wako akobima lokola mwana mpate akolakisa akomilakisa na mokili lokola mosali ya nzambe te parce que fo azala mosali ya nzambe fo azala motu moko aza mosali ya nzambe po bato bandima ye oyo ozaka oza mosali ya nzambe te obanda kobimisa makambo ya bible bato bakondima yo te do akobima mpe na sansi na etike moko ya mosali ya nzambe epuis akoséduire bato na bambongo nde omoni deya basystème ekokoma ke bon somme de l'eau dans 666 faut poser l'eau. Donc c'est que l'antichrist a banni les États-Unis. Donc pourquoi tu n'as pas les États-Unis c'est juste ça. Bon, au moins les États-Unis nous avons dit que ce que dit Amérique plus Europe égale 1. Donc Amérique na Europe bazam tumoko. Bango de bazam na travail na ba américain na isale na bango babimi na sens évangélique. Voilà niveau babimi évangélique na sima évangélisme na bango wana bato ya mabe pe babatami sima ebele mais catholique nani pardon Europe andimi ke ye azana mutu ya misala na ye ya mabe wana no ezana poisa babombaka te nikolelaki Macron auta koleksango abike la bête est là avec bête aza wana donc bango babombaka te mais siko Amérique ye abata magana c na saske baza basala nzambe ko prêter serment ko la Bible mais Bible yango pe ezana Bible ya solo te ezabula on dit le temps à saler exact ya nzambe ya trop na landele ka mobile te ya barak ndena mwe pesa ka balo ko suka ya tenele ba barak daira za mutu moko a travailler makasi pour Satan nangé bazui retard na monde spirituel bazui retard à partir de Donald Trump bazui retard parce que bamba za ina ilambo ko falla sa makambo ebele na bange za na série moko ko salaka na bino émission mo na ba makambo ya tango tozali ndenge makambo ezo marché nde babimisaka ke na kata na ekole babana kotangisa makambo mabe babana kotangisa bana vi ya nde baseri wana omoni siko biloko wana eyaki na ampleur nzambe na nguya na ye aye kotinda Donald Trump tango aye kotinda ye ali abuki biloko wana sikoyo tango abuki yango na monde spirituel esali badetour basepelaki te yango moni basalaki mbangu ke bialongwa azala lisu te mpo mutu na bango akota asala bakamtu donc papa wana nde aye kosala vraiment misala ya bien. Merci prophète pour tout ton madame Anne. Tout ça sur kama qui est comme la tourne. Le la nom de terre. Le la nom de terre. Ils allaient se tout ça quand OK. Vraiment c'est un peu ça. Pour ta question il y a pas payé vite c'est un peu moins maintenant par contre. Vite c'est moins par contre. Mais écoutez en fait sur la tenue au vrai, il faut pas boire en côte à l'eau. C'est faux. En côte à l'eau. Oui, en côte à l'eau. Oui, il y a des monnaies. Alors
démon est démon botamé. Qu'est-ce que comprendre? Démon né humain. Et ça pouvoir ça quoi identité de la démon. Bon, il a la barre qu'on va manquer ça démon né. Donc ça rasma. Au moins tous les Zambia bomaka mtimekani we ezaka na race ya batu mogo babimaka ba démon né humain oyo yibino tiko. Non kana autant déjà pas na baraka. Bazali ebele donc na reine Elizabeth représente parmi la démon né. Allez, Elizabeth allez. Ah, démon né. Nous travaillons pour bien. Ah bon? Bon, moi même ba directeur de la entreprise venir même moi ya pas moi tout à ma kobo ezate et ma peine ba moi surtout ba za de mon idée ba yo ça ya bien et là Papa Isaac Moi konja la demande là parce que la deuxième émission pour ça là on peut s'aller sur la présidente de l'Afrique la demande non on peut ça et là nous aussi copie on va demander bon au moment là ça tu vas bien on a calme et au moment où il n'est pas tambola et on se souvient que nous azaka nous mutu moko ordinaire ezala makambo mosusu oyo azosala ezala mwa mawa moko boye eza mpe na mwa respect mpe ya nzambe ya bomoto parce que à part côté ya na bible eza mpe na balwa mosusu mpe eza na kati ya bapays ya na balwa mosusu oyo eza balwa morale oyo elakisaka no kosala boye eza mabe nzambe azalaka même banganga mpe omo mpe balobaki no nzambe azali babangaka bible elobi ke même les démons aussi connaît que Jésus-Christ est Dieu donc bayebi yango bien mais eza na bato mosusu oyo bazosala makambo moko donc na sens kaka ke nzambe kaka asilika mpo aboma mokili ndenge Sodome na Gomore ezalaka omoni nzambe asilikaka makasi sikoyo nzambe alingaki ke alimisa bango me ntango nani Abraham asala intercession intercede nzambe soki mpona bato baza 40 abi na kolimisa soki baza 30 na kolimisa soki baza 10 na kolimisa soki baza 2 abi soki tokobimisa soki tobimisi bango nde tokokumba mboka donc sikoyo ntango nzambe aye atali ke Sodome na Gomore niveau makambo na bango ekomi mpenza likolo nde atungaka ozomona ntango oyo tozali eza ntango moko ya kobikisaka milimo. Merci à Bissami on va les aller tout le koya tout le lola et puis bah tout le monde qui peut là et puis corona on se canalo va finir tout qui bon tu as tout là là non pour faire ça lui il faut aller à Jérusalem Samarie jusqu'aux extrémités de la terre tant on t'a la Congo canalio nzamba le bureau ni tini na Congo bon comment ndenge zawa eza pays moko ya bonzambe na banza mikoleleki na banda koyebisa bape na masolo na sasi Congo eza menacé mingi na biaka Congo moto abongisango makasi ezala ye moko Satan en personne parce que Satan yebi ke na kati ya Congo bana nzambe ya solo bazali bana nzambe ya solo mpenza baza na kati ya Congo sikoyo eloko ebongisaka bandeko mosusu babanda kotunanga ke ndenge nini soki nzambe aza na Congo bakongoli bazosouffrir nde na banda orépondre pete nzambe ayebisanga ke même Israël baza mpe peuple ya nzambe mais malgré baza peuple ya nzambe baguerre ezalaka ti lelo soki oyoki kuna na bande de Gaza ezalaka kaka baguerre na baguerre donc basyrien ti lelo oyo babongisaka bango kaka elongoli bango kozala bana nzambe te yango moni nzambe ayebisangaki ke Congo kala te moko nzambe azopesa étoile na ye ayebisangaki étoile moko eza ya makasi na Israël alakisanga étoile moko alakisanga mpe na Congo étoile moko ya moto étoile kaka na ngai namonaki awa na sens ya baétoile nazokingisa motu moko donc étoile wana nde ekosala mosala na kati ya Congo bon wana nanu nzambe aexplike ngai te mpo moni nzambe ntango aexplika makambo mosusu azolakisa oyo ekoya e mosusu azolakisa mosu eleki ko baprofete soki onomaka makongo donaka nzambe na alobi te na tesi na betu ya bapei mosusu te selo bandi bandeli ti suka soki omona na Congo apres ntango esalema oyo etwali onga namonakana yango wakakana vraiment eza biloko tokosola yango lisusu na profondeur Congo ekomi ta nzambe bakongoli nyonso basalela nzambe ekomi ta nzambe. Merci.
nde basuka numéro ya telefone nzambe apambola bandeko biso boyolanda biso kolo azala ensemble na bino abanza eloko nalinga koloba ete totambola na mabanga ya nzambe po ete un jour tokota mpe na lolo bao balingi babenga biso numéro eza plus 243 89 98 063 23 na baza toza na cité Nouvelle Jérusalem oyo ezali église oyo tozokanga eza na triangle campus donc bandeko mosusu mpe soki oza na besoin ya kosoma misala ya nzambe misala eza wana tozotonga temple bosoutenir temple wana eza temple na bino nzambe akopambola bino olingi mpe osoutenir mpe meme baémission na biso esika bamama tifani bazali awa bazotravaille okosomba mpe micro mpona misala oyo eza mpe lipambo liboso ya nzambe po bato mosusu bakoleka bamessage oyo na nzela na yo moto otindaki ata micro nzambe akopambola. Merci. Prophète Nathan nasilise kokomate mais ya kufi na tomo ya ye na monaki na lifelo te mais baza bato babedo prophète oyo ko seka na tanga oye na batanga ete nani batanga ete kasi nga lelo nde na inaugure oinaugure na nko to inaugure nde nzambe bon eza na côté mais eza kaka na message mpo na site na auti ya problème oui auti ya problème aussi na mwana autoleka na internet awa bien mwana soyo inaugure na nko te nga nalobika par rapport ya ndenge naza message mpe natukana na ye moko oyebisa ye déjà bon omoni bamessage oyo ndenge eza boye eza bamessage moko soki ozokende koyebisa moto likambo bango balinga na bango makambo wana te yana bato mosusu aza mpe amwana nzambe asolo mais likolo ya influence ya mokili moto wana nabi aza mwana nzambe asolo azali mpe amwana nzambe asolo mais influence ya mokili influence omoni bakamarade ebele soki omoni bazomema na nzela mabe fo oboya po soki olobiki te nakende kaka nameka eza neti ndenge mokili eza na miso ya bato moto alingaka te amona eloko mabe omona baexemple bankusu bazobima ole moto akima place wana azoyoka odeur ya mabe mais azolinga atala nanu profondeur eza ndenge nini mais amondi yake eza place ya mabe alingi ka amona mais place ya makambo ya bien moto alingaka kotala te donc eza mpe ndenge ténèbre ezobenga bato ebele balongola présence ya seigneur mpo bakota na makambo mosusu eza mabe toyelaka mpona bango toujours tozobondela nzambe alimbisa nzambe asala bango grâce bazongela ye parce que toza na mokili merci toza na mokili aleki akala nzambe apambola ye elingolo fa merci beaucoup na papa Guy Labala mon papa moi-même maman Lauriane il y a un grand homme il y a toujours une grande dame elle s'appelle Lauriane Labala maman Louise aussi quand vous allez c'est ma vie de salutation Marlène Bouillik de mon âme il y a t'aime beaucoup avec salutation la Mika ma sœur nzambe alola mona yo avec salutation na bandeko nyonso balingi biso tolingi bino tolingani nzambe apambola mama fora tabo apambola bato nyonso to basutelaka biso soki oyo yesu kristo azoli te te tokutani ya mikolo ya gera papa naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, allo Escoti, bonjour. Boni. eloko te ebiki ya modero aotravaille te mikolo donc nde toza na biso yo galère na niveau 0 tosala boye ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino mwa moki oyo naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas, c'est du sérieux. Oh maman comment nde bongo donc yo pesa ofuti mbongo kuna partir à poto biso to ya tozi biloko na bengi ya Scotty agence mo efungami komona ngo Nazareta. Nakufi agence lisusu nakesa su mulongo kuna kuna eza mambo mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yeso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama leki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likambo boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai
bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko on baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir de $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous porter au sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta eza esika ya kobunga te, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareta lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete